Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tozali ko faire révéler bino bandeko babolingo makambo ya minene oyo bato ti siko bazali ko comprendre te, mais tango toyebisaka bino ete ba scorpion noir na biso oyo bazali ko sala mosala na kati ya terrain ezala na France ezala na Belgique partout balali pongi te bazali ko sala mosala pe bozali komona ndenge nini tozali kozwa ba solution na makambo mingi oyo biso tozali kolukela yango solution. Bandeko babolingo na banzi ete tango tolobaka ete mosala oyo biso tozali kosala ya radio Zoomelmail ezali mosala moko te tozali kosala yango mpona plaisir, mais tozali kosala yango mpona ete peuple congolais oyo azali toujours na kati na molili tomeka meme kobimisa bango na molili esika bazali po ete miso efungwama bamona clair. Bandeko babolingo na kanisi ete bato mingi bazali kaka kotia na motu na bango balobi ete élection bato batrishaki bakangi ba bulletin de vote oyo deja basi bapointaki Joseph Kabila bakangi ba bulletin de vote na Kasai bakangi na Kananga bakangi ba makambo ebele. Mais bandeko babolingo oyo bino bozali koyoka epai ya bato ya IDPS oyo bino bozali koyoka ezala epai ya Félix Tshisekedi histoire ezali yango te. Lelo histoire ekomeli bino bandeko boyoka vérité révélation ya monene yango tolobi ete bandeko ndenge bozali komona Tshisekedi boyoka makambo nazali koloba yango nazali kozwa responsabilité ya makambo nazali koloba po ete nazali meme na ba preuve na makambo nazali koloba. Ndenge bozali komona Tshisekedi ndenge bozali komona Félix bandeko kolongola te kobakisa te makambo bozomona epai ya Tshisekedi yango mpe eza epai ya Félix oyo Tshisekedi mingi asalaka. Félix nde moto aintoxikaka papa na ye papa sala boye kende boye mikolo nde Félix nde moto azali kodirige papa na ye soki bi ozali koyeba te. Et puis Tshisekedi azalaka na mabe na ye tosi toyeba, mais mikolo yo ba jeune so Tshisekedi aza kosala moto aza kodirige yango oyo azali lokola guide oyo aza koloba ete papa stratégie boye zongisa boye mwana na ye Félix. Alors problème ezali nini sikoyo tozali kokota na révélation moko bandeko bokokamwa bandeko yango na tolobi ete bato ya boye lokola Tshisekedi soki bazwi lelo Congo ekufi lisusu na ndenge ya kosakana te tango mosusu kutu tokolela tokoregrete Joseph Kabila tokoloba ete eloko nini etindaki biso bandeko babolingo
Tshisekedi aye po akamba Kongo te. Tshisekedi azali na posa azwa bokonzi po akokisa ba besoin na ye a profiter asala azluka ba intérêt na ye. Mais wana ku tokokota yango nano lelo te, mais eloko tokoyebisa bino vérité ya makambo ya bulletin de vote oyo bazali koloba bakangi bulletin de vote oyo basi bapointa côté ya numéro 3, mais tozali kolakisa bino vérité wana nde bandeko ezali kokamwisa esika oyo ngai moko mama ozali nazali koloba na sanzi Tshisekedi na sanzi meme mwana na ye Félix na ye komona ete bango nde bazali kotia Kongo na kati na pasi, balingi Kongo ebonga te, balingi pe Kongo e avance te. Mais po ete tokota na lisolo yango malamu tozali kotiela bino mwa extrême moko pona ezala lokola maloba oyo Joseph Kabila azali koloba Tshisekedi ayoka yango pe Félix ayoka yango ebongo sima tokota tokende ko éventré boa na banzi ete bobandaka kozela ete Pasteur Mukuna a éventré boa bokomaka ko alobaki ko éventré boa boyo, mais boa ya Pasteur Mukuna biso nde lelo tozali ko éventré yango na nzela ya makambo oyo basekele oyo toye koyeba na oyo Tshisekedi na mwana na ye ces derniers temps baventure nini oyo bazali kosala ezali kokamwisa bandeko bokondima te pe kolekela bino. Ngai moko mama ozali tango nayokaki yango libumu eningani bandeko nayoki posa ya kosanza, mais pona kokota na kati na lisolo yango malamu papa Botamba tiela biso extrait pe message oyo ezala neti oyo Joseph Kabila azali koloba na baye oyo bazali tango nyonso kokosela ye makambo. S'il vous plaît papa Botamba. Likambo bokoselinga mama boko sambae boko futae balukaka moto ya mwana moto boyete bolingi nini. Likambo bokoselinga mama boko sambae boko futae balukaka moto ya mwana moto boyete bolingi nini. Merci mingi papa Botamba pona kotiela biso extrait ya maloba ya Joseph Kabila vis-à-vis na bato bazali tango nyonso kosala ye mabe. Bandeko babolingo tokoti sikoyo na émission na biso ya mokolo ya lelo pona ko révéler bino histoire oyo ya babilete de vote oyo bazali koganga kofungola minoko neti bangubu koloba ete tokangi bulletin de vote place boye basi ba crochage Joseph Kabila ba makambo ndenge na ndenge. Bandeko tozali maintenant ko révéler bino ndenge nini bato oyo basalaki ba plan na bango ba mission na bango. Mais tango tolobaka ete radio Zumel 1000 ekotika la radio oyo soki tozwi yo pona ba tokotisa na scanner na biso ndeko olinga te révélation na yo ekobima tokobikula yo ndenge eloba bato ya église to basali na nzambe tokobikula yo parce que scanner na biso soki osi okoti ndeko ekorate yo te. Il faut ebimisa bolumbu na yo polele elakisa ba vérité nyonso. Bandeko babolingo boyoka lisikoyo lisolo malamu oyo makambo oyo bazali kolinga komanipule ba peuple congolais. Mais nzambe azali nzambe pona nini azali tango nyonso ko écarter ba situation ya mabe ya bato ba préparer ki bandeko babolingo ba makambo oyo ba bulletin de vote oyo bino lelo bozali ko boma nzoto koloba ete balakisi tomonaki kuna basali boyo bandeko boyoka histoire boyoka révélation. Bandeko babolingo boyebi mokolo mwana mobali oyo biso tobengaka leki simbi ya Afrique du Sud alakisaka ba bulletin de vote alobi ete tala tokangi ba bulletin de vote boye ekiri oyo ya IDPS ya Belgique basengaka bango batindela bango extrême moko kaka bandeko yebisi bango balobi batindela bango extrême bayebisi pasteur wana leki simbi balobi tindela biso kaka extrême moko ya bulletin de vote wana
eloko nini basalaki bandeko bulletin de vote wana bato Afrique du Sud bazwi batindeli bato Belgique tango bato Belgique bazwi yango bon débarras pona bango balobi ete c'est bien sikoyo bakotisi yango na baordinateur na bango bamultiplie yango babimisi yango ebele boyebi tosalaki émission moko pasteur nani maître moko baza kobenga maître Kayembe wana mpe ntango akendeki na Congo amemaki mpe ya ye stock bandeko bolanda émission na bokebi nyonso tozali koyebisa bino amemaki mpe babilete de vote ya ye stock oyo deja bango moko na Belgique awa basi bapointaki numéro 3 basalaki yango ebele bapointe numéro 3 maître Kayembe ntango akei mpe na oyo ya ye bakomi kuna na siège ya UDPS bakei badepose yango babombi yango babandaki kozela nini tourne ya Tshisekedi ntango azali kotambola na baprovince esila po ete mission oyo ndenge babongisaki babanda yango bandeko oyebi eloko nini basalaki boyoka première révélation oyo tozali kotalisa bino bandeko yango na tolobi ete bandeko Joseph Kabila aza monguna ya bakongole te kaka Tshisekedi bino bozali kokanisa Moïse yenda alingi Congo te yenda alingi kokotisa Congo na libulu bandeko mpona nini tango bakomi na Congo basali réunion na bango Félix Tshisekedi oyo mwana nani basali réunion na bango bato ya UDPS na ba Mubake bango nyonso basali réunion na bango basali réunion esalamaki wapi bandeko esalamaki na Belgique awa bomonaki mokolo mosusu ntango tofilme totielaki bino baimage moko oyo ezali kolakisa ete Tshisekedi na mwasi na ye na bato bazalaki kosala mwa réunion moko boye nde mokolo oyo babandaki mpe koprepare likambo oyo ya babilete de vote wana bato Afrique du Sud batindelaki bango wana basi babimisaki yango ebele bandeko bango moko bazwaki mosala ya kopointe numéro 3 alors basalaki nini bazwi bastock mosusu bakei na agence baposte yango kaka normalement batie yango neti na pake bazwi na babilamba balatisi bamakambo naza koyebisa bino bandeko bofungola matoi bolanda yango bien bazwi yango batie yango na pake mpenza bien emballage bazwi neti babilamba babiloko ndenge na ndenge basali neti baza kotinda kaka koli epai ya moto na fui me batindaki yango epai ya moto na bango ya UDPS ntango ekei moto yango pake na agence a retire yango nde amemaki yango sikoyo na siège ya UDPS esika bakendeki bafungoli yango me mot d'ordre ya Tshisekedi ezalaki ete babimisa yango nano te ezala kaka kuna po ete programme na bango ezalaki ete il fallait babanda bamanipulation na bango na babilete wana jour ya vote basali ndenge nini bazwi ndambu badelege moto moko bafutelaki etike akei na Katanga akomi na Katanga mbala moko ase dirige ti pa bato ya UDPS lokola ezalaki circuit bien préparé akei atikeli bango mpe liboke aexplike bango ndenge makambo nyonso ekoleka ale bazwi mosusu bamemi yango na Mbujimai kuna na Mbujimai na Kananga tango bakomi nango bake nango mpe epai ya bato ya UDPS baexplike bango situation ndenge nini bakosala bascenario na bango batikeli bango oyo mpe bato ya Kinshasa awa batikalaki nango mpe bazwi yango bagarde programme na bango ezalaki ete mokolo ya bavote ntango bavote ekobanda bato nyonso to bakose présenter na babureau de vote bato na bato ifo basala stratégie moko oyo ekosala ete bacrée likambo moko apres yale babilete nga babimisa yango mbala moko mpona kobelela ete scandale tala bato ya nani ya Kabila bazali kotriche babilete yango tokangi yango bapreuve bandeko sikoyo bato oyo bazalaki kote ya Katanga oyebi eloko nini basalaki lokola bamoni ete na bureau de vote moyen sikoyo bakokaki kobimisa yango boye te kokaki koreverse po ete ndenge surveillance ezalaki na bureau de vote baye kobeta bulu baye kotala babi non il faut tozela sikoyo mutuka ya seni
tango ko banda koya na babilité de vote point mais yango na nini basi ba yebaki na nzele koya ba kei ko telema po ba carré yango ale basala ba nani basala ba sanduma na bango tango motuka na bamoni kaka ezoyale bato mosusu baye batelemi neti na liboso esali neti efrene tango efrene ale mbala moko ale bamenace chauffeur ale bazwi mbala moko na babilete de vote bazalaki na yango bango moko basi bapointaki numéro 3 ale bazwi oyo wana mosusu yaki na nsima batumbi babilete de vote yaki na nsima bapelisi moto oyo wana ezalaki numéro 3 ale bakomi sikoyo kolakisa na bato balobi botala tokangi bango bazalaki na babilete oyo esi etondaki awa oyo sikoyo ya bien oyo ezalaki vierge bazwi batumbi yango bango sikoyo batikali na oyo deja basi bapointaki bakomi kolakisa bato bazwi mutuka wana batumbi omoni sikoyo je bato ya nini basalaki sikoyo kuna na esika Félix azalaki Félix esika azalaki bandeko na mawa Félix tout d'abord ye moko nanu na commandation na ye na commandement na ye a parvenir kotinda bato ya IDPS mpo na bakende deja basala mobulu basala deja sandruma po ete bakosa kaka na babilete na ndenge bapesaki bato na ntango bakomi kaka babandi bobula tokangi babilete de vote mbala moko sans même kutu ale batie moto mbala moko wana ezalaki recommandation ya Félix Tshisekedi ye moko bakamati batie moto basali mobulu batumbi meme nini alors bandeko babolingo bato mpe bazalaki na Kinshasa awa balingaki bameka la même magie mais eloko esalaki ete na Kinshasa siko babande kosala neti bameka ezosimba te mpo nini mwa surveillance wana ndenge ezalaki bande kosimba te balingaki bameka mais ezorate kaka mais bayaki kotimba bato mosusu bayaki kotimbela ete batongo bazoloba ete tokangi nani babilete de vote oyo mosusu basi baremplir mais eloko ezalaki kokamwisa ntango bazoloba tokangi bilete de vote ezobima kaka na maboko ya bango moko bato ya IDPS siko bazoyeba te moto oyo ye nango nani bandeko basalaki bamanevre te balingaki meme basumbela meme Francis Kalombo libakala keo Francis Kalombo aye na bacamionnette moko boye na banini ya bilete de vote oyo deja basi bapointaki ezalaki nzoka nde bango moko bazalaki nango bandeko tellement lokola bazalaki pressé oyebi eloko nini basalaki bomoni mokolo oyo Tshisekedi oyo ayaka mokolo Tshisekedi ayaka ntango alandi bakombata na ye na nini na aéroport ya Njili ntango alandaki bango na aéroport ya Njili akekangami kuna ntango sikoyo bato batikalaki lokola bato wana bazalaki presse bayebisaki bango ete bilete de vote wana ekosala kaka le 28 mais lokola bazalaki motema dukuduku oyebi eloko nini basalaki kaka kalala oyo lokola kalala pesa kotaki na kati ya jango na kalala lokola bayebi ete ye azali moto azali korepresente chaine obino moko boyebi balobi basala litambo ngo na nzela na ye kalala ye koloba ete non d'ailleurs tokangi babilete de vote wana ntango bazoloba deja basutire mwa quelque oyo bazalaki na yango deja wana oyo bakosaki ete oyo tomoni motuka ya André Kimbuta bakangi yango oyo Pasteur Kayemba bandaki koloba bandeko deja ntango batindaki photocopie wana to baskanaki extrait wana ya bilete wana bazalaki nango deja ebele na siège ya IDPS wana ezalaki mokolo nini bandeko oyo mokolo Tshisekedi akangamaki ezalaki un samedi donc samedi wana koloba ete bandeko botala kaka samedi wana deja bango basi babandaki kobimisa deja babilete yango ya moko bango moko bapointaki pointe lokola bazalaki presse motema dukuduku bazokoluka kaka ndenge nini bakosala tu po ete babimisa mobulu bandeko mais eloko nini eyaki kosala bandeko yo mobino moko bomonaki na émission tosalaki ndenge kalala betaki monoko na Kayembe maître Kayembe soki maître Kayembe beti mpe monoko bomonaki kaka ndenge lokuta na bango esika ezalaki alors yango wana bandeko babolingo tozali koyebisa bino bomoni bato oyo ndenge balingaki baseme désordre na kati ya Congo oyo bazokosa Joseph Kabila triche donc ezalaki baplan na bango donc plan na bango ezalaki kaka babanda kaka mobulu na likambo etali tricherie mais nzambe lokola alingi Congo baplan na bango nyonso basalaki esimbi te tala Félix naza koyebisa bino bandeko Félix Tshisekedi azali le plus mauvais bolanda te ndenge bomonaka ye na mwa libungu wana
ondire mutalie pondwa matamba etondisi libumu bozo kanisa ete mutu malamu na ndenga lobaka aza motema mabe mwana mobali wana bayebisi biso na bataide pes na ndenge kanga ya kulisi balobi ba makambo mingi ozomona ete ba plan mingi bataide pes baza kosala Félix Tshisekedi nde moto aza ko commander yango meme tango batie moto kuna na esika azalaki na ville esika azalaki soki na Kananga soki na Mbujimai yende moto asalaki to commander batalo bake batie moto na nini na bureau ya IDPS bandeko ezali pasi mingi pe mawa mais omoni Nzambe alingi Joseph Kabila mingi po ete makambo nyonso bango bazali kosala ezali kosimba te vraiment mawa nazali koyokela président na biso mawa malgré tout ba effort nyonso azali kosala banguna pe balingi kotika ete Papa Botamba tiela biso nano extrait wana ya maloba pona Joseph Kabila ebongo pe na kosenga mbala moko Papa Roger kamata maloba s'il vous plaît. Likambo boko selinga mama boko sambae boko futae balukaka moto ya mwana moto boyete bolingi nini likambo boko selinga mama boko sambae boko futae balukaka moto ya mwana moto boyete bolingi nini. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Ba peuple congolais tozali koyebisa bino tango nyonso il faut kozala prudent. Bato mingi oyo bozali komona ete bazali koya lokola basantu. Oyo bazali koya na babilongi ya ba Saint Pierre. Oyo ba mosusu bazali koya na babilongi ya ba Saint Paul. Oyo ba mosusu bazali koya na babilongi ya ba Matthieu. Bandeko bokeba bango te moto bazali koyela bino solution mais ezali bato bazali koya kopotisa lisusu mboka na biso na kati na libulu bandeko babolingo ezali mawa mingi komona tata na mwana kaka bato wana mibale bazali kosala ete po ete bamilie ya bakongolais babanda ko perdre ba vie na bango peuple mboka na biso za na pasi pona kaka likolo ya bato mibale papa na mwana donc Tshisekedi na Félix mwana na ye ndenge bomonaka Mobutu akonzaka batu ye na mwana na ye Kongolu Mobutu ya Mobutu kutekendeki loin po ete bazalaki ebele ba manda Mobutu bazalaki ebele babanda osala désordre mais na mikolo suke komaki eke Mobutu na Kongolu Mobutu ndenge sikoyo rythme yango kaka yango toza komona Tshisekedi na Félix bandeko tolobi yango bato mingi bazali koyeba te ke Kongo na biso na Nzambe alingi yango bazali ko délivrer biso bandeko babolingo na koyebisa bino ete po ete bomona ete révélation ya makambo Nzambe akonfondaki bango bandeko tango bango bazwaki babilete de vote wana oyo déjà bango moko basalaki déjà misala bapointe po ete bilete de vote wana bandeko batinelaki bango yango a partir Afrique du Sud bango baimprime yango ebele après bazwi batindi bamisusu na batindi pake na cellule na bango ya UDPS représentant UDPS akende ko retirer yango basali leti batindi bakolia babilamba na babiloko ekei kuna bazwi ba retirer yango tango bakomi bata UDPS ona bazwi babimisi yango bazalaki nango yango na moni ete mukolo Tshisekedi ayaka samedi lokola bazalaki motema duku babandaki kotala kaka ete likambo kaka bima bandeko tala lokola ete bamifundaki bango moko bazwi samedi wana kaka vote ni kutu nane bandaki te bandeko bango déjà bazalaki en possession ya ba bulletin de vote o déjà ba olobo non et pas Kabila basi ba crocheki nzoka nde bango moko ezalaki mission na bandeko ba makambo tozebisa bino oyo ezali circuit fermé moto moko ya IDPS nde révélé biso ba biloko oyo bandeko naza koyebisa bino makambo ya solo bondimela biso po ete vérité tozali koloba ata bozali nango na ba doute malembe mokolo kokoma bokoloba ete mama Rosalie na papa Roger balobaki donc balobi ete ezali eloko moko basi bapreparaki yango bango bakanisi ndenge bazali wana bato nyonso to ya IDPS bazali pour bango mais bazali koyeba te ke bato mingi bazali wana kaka okomona balati babilamba ya IDPS mais bazali bato oyo bazali na kati na bango te
bandeko ba bulletin de vote na bango basi batindaki stock wana donc ya mayu ya bandeko ba imprima yango na ndenge ba ordinateur oyo ebele ba kamata ba pointer ebele bandeko yango na moni ete bandeko ba bolingo soko tali malamu ba bulletin na bango de vote bango basalaki ya mamayu ya ba pointaki mingi basalaki nini bazui batie yango ba empreinte yango na mona ba bulletin na bango mingi bazako lakisa o tala tokangi bulletin soko tali o mona ga Joseph Kabila batie empreinte po ezali eloko moko basi basalaki yango a partir ya Bruxelles na bato IDPS ba remplissaki yango tout bandeko yango tozali kotuna est-ce que Tshisekedi mpo na ye aza kosepela kaka Congo wana ifo monaka makila ya ba peuple congolais wana nde motema na ye kiti aza kokosa ye kalingi Congo wana ye wana mpona kopesa liberté wana ye mpona tia état de droit nini yo kotia po ete osalaka mpe na ozalaka ministre ya justice na époque ya Mobutu état de droit yango mpe otia yango te alors kutu ntango ozalaki wana kutu osinye kaka bamikanda mpona babomaka bato alors état de droit nini oyo koya koyebisa biso bandeko tozali koyebisa bino Tshisekedi na mwana na ye Félix bamashine moko dangereuse bandeko bazali bamashine moko dangereuse oyo ete bazali koécraser bapeuple congolais sans ke bayeba bandeko kaka ndenge tolobaka ete Tshisekedi akoki kozala na bamaison oyo bascience occulte oyo esengaka ete il faut apesaka makila ya bato alors mpona kopesa makila na ya bato ye nde siko aitilizaka bapeuple makambo oyo tozali koloba ezali jete tala ndenge bazali kokosa bandeko tala kaka na Kananga na Katanga je oyo bato ya IDPS basalaki lokola bamonaki ete na bureau de vote sécurité ndenge yaki makasi ndenge bato bazalaki sécurité balobi non soki tomemi babilete de vote yango boye kuna bakoya koreve biso bake kozela kaka bayebaki esika mutuka ya seni oyo koya na babilete de vote koleka ntango bamoni yango kaka bato mosusu batelemi liboso bafrene yango ntango bafrene yango babandi menasi mbala moko aleba mosusu batie na moto bamisusu bakomi kolakisa babilete bazwi bavrai bilete oyo ezalaki na kati ya kese batumbitumbi oyo afo nde bakomi kolakisa babibotala bazalaki na oyo afo baje wana nyonso tu basi bapreparaki yango bandeko tala lisusu ndenge Tshisekedi kaka ye moko mokolo ya vote ezalaki na bureau de vote a 0 mètre kaka na esika ye van azalaka mais lokola azalaki na plan ke amata ti kuna na kote ya banjili akende kozwa population po ete bakita baya kosala trouble tia trouble na babureau de vote Dieu merci bato ya sécurité ya Congo basi bakomprenaki bastope ye bandeko ata kutu balobi ke Joseph Kabila nde bolingi bopakola ye beri ya makambo nyonso tu ya mabe na nzoto mais bozalaka mpe na limite bozalaka mpe na limite Tshisekedi ezali soni makambo oyo aza kosala aza kotala te age na ye na Joseph Kabila na babiloko azali kosala aza komona te ke eza se correspondre te bandeko bomonaki ndenge nini tofilmaki na bato na biso bafilmaki na caméra caché baconversation oyo Tshisekedi na mwana na ye na mwasi na ye tolakisaki bino na émission wana bandeko bomonaki bamakambo baza koloba kaka bamakambo moko ekoki kopesa intérêt te na Congo oyo kaka bazali koloba ya baintérêt na bango personnel ndenge nini bango kosala stratégie nini mpona boye na bamubaki wana nyonso tu bazalaki na kati mais bandeko babolingo bajeune nyonso basalaki mpona Joseph Kabila nzambe aécarte badanger nyonso to ekoki kokoma nzambe écarte badanger ezali pasi mpe mawa Tshisekedi ezali pasi mpe mawa soki mpenza Tshisekedi alingaki peuple akoki kosala babiloko nyonso oza kosala te mais lokola bazali kaka bato ya lokuta bawanganaka bandeko makambo tolobi bomona un jour vérité ekokomela bino likolo ya mesa vérité ya makambo toza koloba eza koya kaka malembe bokoyeba ndenge nini bapreparaki yango bandeko révélation oyo ezali ya monene mpo boyeba yango botala bino moko le 28 tango Tshisekedi ayebo bakangi na aéroport oyo sikoyo okala asali interview na maître Kayembe
tellement bazali motema duku bakosho ah voiture moko André Kimbuta l'équipe na ba bulletin de vote nzoka ndele kola bazali déjà na ba bulletin de vote bazali ka motema duku mobule bima babadi déjà comme le belango avant yango no moins déjà babande déjà bandeko vote salamaki nanu te mais ba bulletin de vote bango bazo conseiller voiture André Kimbuta lekaki na bulletin de vote na kati bandeko il faut mituna alors que André Kimbuta mutuka na écoute lekaki nango wana te bomoni ba jeune bango donc ba salaki yango bake batindeli batu mususu ya kananga na ya katanga bato IDPS banini yanga na bomoni bato IDPS katanga lokola bamone na ba bureau de vote sécurité zali makasi bake cause la voiture aseni ba yebaki sika ko le katanga bamoni yango le pa ba stoppa ngo ba bandi menace mbala moko ya tumbi ba o mususu ya bien ale bakomi ko la tsa botala to kangi ba donc ba jeune su baza ko sala nzamba za ko confondre bango mais boye bakaite jeune su Tshisekedi aza ko sala na ye na mwana na ye Félix ekokute bango cher lokola bazali ko pesa kaka mitu makila ba peuple congolais ekosukela bango mabe ay boye bakaite Tshisekedi aza kotikela famille na ye malédiction ya libela na libela makambo tozali koloba yango avec beaucoup de conviction pour na yebi vérité ya makambo yo aza kotikela famille na ye malédiction ya ba malédiction lokola azali ko utiliser kaka peuple congolais po ete bakufaka mais malédiction wana ekolanda bango de génération en génération ezala na bana ya Félix ezala batutu malédiction ekolanda bango bazali nde kolinga ete peuple congolais azala kaka na pasi amonaka pasi po ete bango mwa groupe ya batu moko boye basepelaka Tshisekedi Félix Tshisekedi menteur jusqu'à la seka ke ko utiliser bato po ete batia moto na nini na bureau de vote ya seni toyebi yango tu bajoueur na tu toyebi kaka ndenge bomonaki mokolo oyo atindaka bato bakende komenace Vital Kamerhe kuna na Canada mokolo oyo akendeki toyebi yango nyonso ye azokanisa Félix azokanisa mpenza leki bato mayele aza koloba mpe na bomoni kutu bavote bango baza sikoyo koluka neti bareseau baloba ye neti bomoni bino moko déjà batricherie se bandaki nzoka nde bajeune na bango moko basi baimprimaki banini babilete de vote batindela bango na Afrique du Sud batiece baempreinte belebele na numéro 3 mais Joseph Kabila azali ya nzambe bokokoka te lokuta na bino nyonso nzambe akobanda korevele yango na ntango oyo papa Botamba nakosenga ete tia kaka extrait wana ya maloba oyo Joseph Kabila akoki koloba vis-à-vis ya banguna na ye bayoka yango po ete ezali pasi mingi pe mawa pe mama ozali na zongiseli yo pe maloba mbala moko papa Botamba s'il vous plaît likambo bokoselinga mama bokosamba ye bokofuta ye balukaka moto ya mwana moto boye te bolingi nini likambo bokoselinga mama bokosamba ye bokofuta ye balukaka moto ya mwana moto boye te bolingi nini. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba bandeko babolingo kaka ndenge papa Roger auti koloba bandeko nakosenga na bino bakongole tozala prudent monguna ya congolais ezali bato bazali kolakisa biso te bazali kolakisa mosapi to misapi monguna ya congolais oyo ezali koyina congolais oyo ezali komanipule congolais ezali kaka Tshisekedi ndenge bozali komona na bato ya UDPS pe na mwana na ye Félix bandeko nani akoki kondima moto lokola Tshisekedi un démocrate akoki kondima ete basalisi batriko ya PPRD awa batindi yango na Kongo na Kinsweki pe bato ya UDPS bakoma kolata yango komona babimi na bamachete bino mpona kofaire tromper bato ke wana ezali bato ya PPRD nani akoki kondima ete Tshisekedi akoki kozala na makambo oyo alors ke bandeko babolingo tango moto ya UDPS bandeki kopesa biso lisolo wana alobi ete nasepelaki na stratégie wana te mpo na nini mpo ete ngai mpe nazali na bandeko na ngai na Congo alors ndenge sikoyo bango baadopte stratégie wana ya kopesa bato bilamba ya PPRD na bamachete baza kobima mpo ete bakendeke oyo basalaka bamobulu alors ebongo sikoyo soki esali ke na bamobulu wana ekei kosala ke ubie ndeko na ngai akutani na scandale wana ubie babeti machete akufi ekozala sikoyo ndenge nini tala
moto aza na kati ya IDPS aza ko raisonner mais Tshisekedi aza ko raisonner même te po nini po ete ye azanga na souci makile ba peuple congolais tanga yezwa kaka lokumu bandeko bato yango pe oyo asi abomisa to mona pe lokumu apesa pa même na ba famille na bango ezala ta ndenga lo bagaite na witi poto na yena kende kotala ba famille oyo bato na bango bakufa na pesa bango ta ba parents na bango ta mo mbongo pona boy rien pona ye akoma ko utiliser ba congolais lokola bantaba ou bien ba meme ata bokufi pona ye elobela kaye lokote po mona ete motema mabe na ye esika ezali yango na lokola ete Joseph Kabila ye azali kosala makambo bandeko ata kutu balobaka ete bato baza motema mabe na mokili tomonaka na ntango ya deuxième république bandeko po ete bakonzi bakotisa ta loboko na poche na kesi ya leta basala ata nzela ya pembe babongisa bamisala na mboka to bandeko mona yango snel kaka oyo snel boyebi bambula boni snel et faire fonctionner courant kaka na ba transport oyo ba Belge batika utakala mokolo nini bino bosu boyoki ete oh na ntango Mobutu basombaki ba transport mokolo nini boyoki ete oh Mobutu abengisi délégation moko bopo bakende kosala ta entretien ya Inga ya barrage ya Inga jamais alors ndenge nini babiloko wana nyonso tout temps na esalaki ti lelo ezwa mikakatano te lelo soki ezwi bamikakatano ebandi alors kaka bino na bokomi koloba oh non Joseph Kabila asali eloko te aboyeboy me bandeko bondima kutu Joseph Kabila na bamakambo aza kosala po ete yeyaki kokuta mboka mpenza na kao bino bozo komona 32 ans wana eza lelo mpe bato mosusu bazali kokosa ete ndenge Joseph Kabila azali wana na 10 ans ayibi mbongo ebele koleka 32 ans Mobutu asalaki n'importe quoi bino bolingi kozwa bato neti banani bino bozali kokanisa tozali banani bangoto bobo bino bokanisi toza mpenza bangoto bobo ko mpona koya kobetela biso bahistoire moko ezanga ntina ke Joseph Kabila na 10 ans ayibi mingi koleka 32 ans ya Mobutu bandeko bino boza koyeba te bofandi na bapays développé yango nde nalobaka ete il faut bo apprendre mingi bino boza kokanisa misala wana ndenge ezali kosalama na Congo ndeko ozalia na poto mais ka mokolo mosusu kokende kozwa bainformation tuna kaka mpona kosopa goudron kotia goudron na balabala na nzela 50 km pamba tango mosala oyo ya bato batiaka goudron na balabala obe baza kobongisa bamakadam 50 km pamba ekoki kosala combien bandeko bamilio bandeko 50 km ebongo sikotala oyo Joseph Kabila aza kosala koleka kutu na ba 50 km oyebi mbongo oboni bazali kofuta oyo lelo bato mosusu bazali koloba ete ake kozwa bachinois komi kaka na bacontrat na bachinois soki totali kutu facture ya bachinois eza kutu abordable bandeko bino bokanisi soki tozwaki baeuropéen bafrançais babelge ubie banani bakende kosala mosala wana bokanisi facture wana elingaki ezala na montant oyo bachinois lelo baza kosenga biso yango nazali koloba ete ntango bozali koloba maloba na bino moko nazali koloba bozali na bapays développé bolingaka koapprendre yango namoni batshisekedi na bangwanda balingaka koyebisa bino teke bokende koapprendre bosintegre mpo na nini bango balingaka botikala kaka bongo na kibolole na bino mpo ete soki ata bango bazali kokosa nyonso tu bino bomonaka yango kaka normal bondimaka bango me ndenge ezali yo na bandeko babolingo soki olingi ete bakosa yo moko kaka olingi po ete ndenge ozali na poto okoki kozwa bainformation ebele mpe obimi na kati na baje oyo ya babozobo bato bazali na yango me soki olingi mpe kaka bakosa yo moko kotikala na kati na bozoba wana yango na bandeko babolingo bino moko bomoni révélation ya bulletin de vote oyo bato ya IDPS ndenge basi bapreparaki yango na ndenge basali mais Dieu merci bandeko na makambo nyonso tu basalaki nzambe atyekali ti baélection eketi na suka malgré bamanœuvre basalaki mpona koloba banini batriche oyo boyebo mais baplan na bango nyonso basalaki esimbi te tina ndenge bino moko bomoni ete bakei meme kotumba motuka ya seni oyo ebandaki komema babilete de vote mpona kaka koluka bamoyen nyonso mpona kokosa me bandeko babolingo na nyonso wana oyo basali pamba
nzambe alobi na bango ete ezali pamba bozali kosala peuple na ngai ya kosouffrir lisusu te mpo ete asi asouffrir mingi. Bandeko tolingi lisusu balider oyo basi basala kala te bademode. Tolingi balider moko baza koya mpenza bazali fresh bino bokosaka biso na ntango ya kala boyebi yango te. Ono mboka na biso mpo ete kende liboso ifo bampaka kaka bavie mpo ete bavielu mpo ete bango nde baza na experience. Mais lelo bavielu batikala biso mboka bomona ndenge mboka yango etikala expérience au bango balobaka wapi yango kaka ba français belé na monoko. Moi je suis licencié moi j'ai fait ceci moi j'ai fait cela kaka ba makambu ya bilobela ba français milei mais mboka na biso kei na kokufa boyebi yango te. Yango na tozali koloba bandeko ba bolingo bokeba Tshisekedi akanisaki ba stratégie nyonso tu bayeki nango. Mais nzambe alingi Kongo mingi ebeti poto nyonso nzambe écarté ba danger nyonso. Batindi ba tricot PPRD ba t-shirt ya PPRD pa batayi de PSP baza ko armer bango ba machette nzambe écarté ba danger wana. Ba yili susu na ba bulletin de vote o lingaki ezala susu catastrophe na ndenge ya kosakana te nzambe écarté danger wana. Petala nini balingaki basala babande ko luka ba makambo ndenge nyonso tango Joseph Kabila asali programme na epo ya samedi bango pe baponi kaka baya kaka samedi po bayebaki ete wana nde kozala mokolo oyo mobule bima Tshisekedi abandaki koluka nyonso asala me nzambe akofondre ye soki basecte na ye oyo akota ezalaka ete ifo monaka makila ya bapeuple congolais na misu po ete azwaka force mbala oyo mpenza en tout cas bebi na ye abebi na ye na banzi ete na basecte yango ntango mosusu bakoloba ete lokolo pesi bato oyo na nombre ndenge tosengaki te en tout cas yo moko ifo oleka ekozala somo bandeko babolingo bozwaka makambo tozali koloba liseki te ntango mosusu bokokanisa ete makambo tozali koloba ondire lokola tozali kosakana nzoka nde tozali koloba makambo ya minene bandeko oyo ezali ba révélation minene. Mais Tshisekedi ndenge ayebaka ete ndenge nzambe ya intercalé ye danger oyo yakanaki ebima na Kongo lokola erate ayebaka ete nzambe asakangi bizibeli mpe ndenge ezali wana soki azali kosala kaka motu makasi bandeko nzambe akokonfondre ye bandeko nzambe akokonfondre ye ou bien nzambe akofrape na ndenge ete boyoki kaka mokolo mosusu oyo avanda na mbetu baza kobouge te ti bamemi ye mpe mbangu na poto awa abougeaka lisusu te avanda mpe esika moko bandeko nzambe basakanaka na ye te. Tshisekedi tika kosakana na makila ya bapeuple Tshisekedi tika kosakana na makila ya bapeuple ekosukela yo mabe osi obomisi bapeuple mingi tomoni pasi mingi alors kolinga teke otindaka kaka bapeuple na bapasi oyebi pasi nini ozali kotika na bafamille bazali koperdre bato na bango oyebi pasi nini ozali kotika bakombata na yo bazali na poto tango nyonso bazali koganga kaka makila na biso mpo na ekolo baza kolia basemulu komela babiere mabumu minene mokolo nini na makila baganga makila na biso mpo na ekolo mokolo nini basi bayebi so ete bon président sikoyo biso tokokende na Kongo mpo tokende kobunda bakangami kaka mpo ete bango moko bazali kobanga liwa. Mais tala ndenge bozali kokende kosakrifie bato oza Tshisekedi azali koloba bato na Kongo bazali komona pasi mais kaka ye moko azali kokende kozwa bapauvre bana ya bapauvre wana mpona kobimisa bango na balabala bafamille wana baza koperdre bana bango baza kotikala na pasi tala ndenge azali kosakrifie makila ya bapeuple congolais bandeko nazali koyebisa bino mpo bato mingi nanu bakomprendre te mokolo bokokomprendre eloko nini Tshisekedi aza kosala bandeko bokokoma meme na posa ya kovomir ye bandeko babolingo na banzi ete bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zoomel 1000. Merci.
bolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokozumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.